Internet nyonso ya Congo Lokole news.com. Pona nini ba pauvre ba botaka mingi ya koleka ba riche. Tolanda réaction ya population. Robota mingi ya koleka ba riche pona nini? Bon, ba pauvre ba bota mingi koleka ba riche. Tout d'abord, eza manque ya musala. Ba zangi musala dans distraction exacte. La télévision te Dédé et le corps les a été donc tant de nous se l'exadon azayena moisina parce que ce qui est dans musala a bota mingite ce qui na cop jamais era cop azana cop mais il y a un cop te lo moté avant d'andaku à mon moisina er nyoso c'est pour cela bazo bota mingi mais natanga kala ba papa bazaki na mbongo ebele babande ko bota bana pe belé bazaki na mbongo au moins mais azaba ne belé mais le comme au contraire de comme ba pauvre. Et bon, pour un que papa wana bazana mbonge beme bando ko bota pe belé. Bon, natanga kala papa kala banda bote belé, bazara pe na mbongo belé. Ba bazana na mbongo te banda bota pe mingi te. Mais lelo est comment le contraire parce que na expliqué que Moussa les a été mingi pe bon, bato bazo sala, ba ngo bote belé te passé ayebi. Tout d'abord na bota muke passé bozuna ngai, moi na liboso a ozwa boye, moi na mibale a ozwa boye. Ya moment ba koma ba calcul azo ça mais a bota muke parce que so na botie belé na opesa so na kufi lelo donc epesa difficulté pour na bana nga ya moment ni ke bazaka na moi maîtrise wana pe musu ezaka moi kotanga so tangi moi biloko wana en tout cas otambola na alignement conseil nini opesa bae oyo bazo bota bana ka bongo na divagation bon ba bota na divagation et tout d'abord na pesa mino conseil na ke boye ba ndenge nini bokoko bota parce que pasi ezokoma mwa mingi tango osala te obandolela kaka bakonza mboka botalelanga okomopesa bana bakombo on a pesi mama Olivo président république premier ministre président assemblée nationale point nini pasi ça normalement so boti bana no ba mapasa so sans possibilité no opesa bakomba famille na yo jamais okopesa komba mwasa mokonza mboko bien soki ya nani pasi ka mutu ezo sala bango bongo boye bandenge nini ya kobota boye bakaboka likilaka ba période tant nini na kobota na tani na kobota te c'est ça conseil na pesi bango yango wana. Merci papa. Banda kala biso ba surtout so tali biso africain kobota ezara ebele par rapport à mindele baza ba riche par rapport à biso ba noir. Ba noir abotaka ebele manque à faire. Mais ba noir musu baza ba riche baza wa mbongo ebele mais babota mukie. Mais so tali osali balance wana ndele na mutu mwindu. Oso mona même ata bo ba riche batu mwindu. Ebele baza na bana ebele. Majorité. Mukie. Mais dia moi makamango comment changer mukie. Parce que neti biso na Congo wa batu bazolinga si obota mingi te. Po nini vie ya passe. Zomona. L'époque ya kala batu bazobota bana bazotanga bien, classe ezaki quand même na niveau mo Minerva ya bana ezaki quand même na niveau mo normal. Para bazo ko se sentir en mate. Et puis misala ezalaki. Zomona bazobota ebele au moins mutaboti 12, mutaboti 9, mutaboti 8, mutaboti 10. Pour bana baotanga bien ba cheki bazala te mais comme bato comment comprendre ville le comme il passe robot à 5 6 net na Congo otangisa bango mais faut ça là zomona eloko comme casser bato ko bota na minute yo so tali majorité ya bato bazobota sur minute mais ce token na bakingasani na masina na bakinsensu do na bakanluka kuna au moins mutu moko asala raté azana eloko te peut-être ateka kaka donc babiloko ba Thomson ba tamsanga ba benga ngo soki évident
au moins même ça ça na 8 5 mais quand yango na zo boko là bango ouais gère bato na no facilité bazana no ebele mais dis à moi que non batu ndambu déjà basi ba comprendre hein que non ko bota trop ils en ont sens te bota bana niveau moko nombre mo limité oyo koki ko pénaliser au te autant que ça bango okoza na difficulté te rolesa bango batu balingi no boti bana na ye bana ne batangi bien bazolia bien bazana via bien mais bon mususu ba mituna no ba comprendre ma mobilité bazo sana non bazana no ebele mais malem ba comprendre kaka conseil ni no pesa na bae o bazo botaka ebele dans na désordre ah conseil en do zomona kino ba sheki baza ebele bana bazo senga ba mbona balabala donc ezana ngo ma bien te bon écoutez ya bango kaka po mutu nyonso to ofanda omona kino mwana azotanga ya voisin ya yo atanga kati ya voisin azolia bien ya yo azolia bien te mais conseil nyonso ya ngwana yo faut ça nini ozwa maele kino mutu ana azana mbongo mwa azana mwa mbongo na ye mais aboti muke bana na ye baza bien somona balanda lokolo ya bato yo baswa na mbongo po okoza pena bana ebele omoni ko pénaliser ma mobile oza neti na mwa $100 na yo okosala ba faire ebele mais excès ya bana ebele moi ça va faire exact moi progresser exact. Merci papa. Men moko nous sommes les Bantous. Les Bantous ne sont désirables à la rater. Parce que dans l'ère Bakoko Nabiso, tu verras Bakoko Nabiso qui avait 10, 15, 20 enfants. Phénomène on a tous bien un phénomène à riche comme à pauvre, biso nous sommes tous bien yango. Mais par coutume, par respect dans biso to bota kaka ming. Mais il y a un fait. Les autres comme ça la comparaison on a parce que tu vas remarquer que ba riche, bazana bana mke, ba pauvre, bazana bana mke, bana belé. Parce que distraction il y a ba pauvre, ils disent seulement la sexualité. En dehors de la sexualité, bazana loko muso salate, ba pauvre batika lenga zimbongo, ba meli masanga, ba langwe, ba sali après on a kolangwa et puis ça ka mutu ba besoin sexuel belé, oyo continue que abota mingi. Mais dans le vrai sens, il y a problème. Les riches actuels sont des égoïstes. Parce que parce que ce sont les riches qui doivent nécessairement faire développer le pays. Ce n'est pas seulement l'État qui doit développer le pays. Ce sont les riches. Ces riches-là payent trop mal les travailleurs. Combien? Mais les riches congolais, soit congolais, ils ont un bon belé. À foutre à musala, tout au plus c'est $100, $80. $100 ya zo fute la ndaku azolesa mwasi azana bana azotangisa bana siko wana monke wana ekomi ke bazo sa rébellion ba chèque. Mais yo zwa ka par exemple ba député bazana na parlement il touche combien mais ça recensement na bango kela banda kuna bango tu ne verras aucun député paye domestique na $300 azate. Donc ça veut dire qu'il faut tout bana pas la bango. Pourquoi ne pas payer seulement ba travailleurs na yo ne fût que les 20% de ce que tu gagnes on répartit là on a 3 travailleurs na yo. Donc tout à l'état mais tout à la reçu et puis bah toi ça là moyen oh bah moyen wana parce qu'on a ndako bango te ba ko na l'état il doit commencer par payer ba musu ba li ba émolition na bango et ça ko le kafor ba pesa ba travailler na bango. Donc ça veut dire que le problème est en naissance et c'est des problèmes moko liés na conjoncture bien sûr mais les problèmes liés na comportement ya peuple. Bakoko na biso babotaka bana ebele et ils n'avaient pas les moyens financiers. Hein, merci. Mais baboko la pe papa na biso bien. Baboko la bien parce que to kimaki zambate, to kimaki bibalete, hein nous zamba bibale ali va na ba Congo. Peut-être bazo enregistrer mais va à l'Équateur. Ba dios ba kima zamba ba lobi zamba zo mabe. Yangona makako komi ba dia ba $100, ba $200. Likaku moko yo kuna ba so na $10. Bon, ben phénomène c'est là que nous devons conscientiser le peuple. Même la Bible. Dans la Bible, il n'y a pas de naissance désirable. On ne parle pas de naissance désirable. On parle, Dieu a dit que multipliez-vous. Un point trait. Merci papa. Koloba keba pauvre, bazo bota mingi keba riche. Moi je disais, je peux dire que Eza
Il y a un phénomène moko o eza que ce comme on y pauvre azobota mingi. Peut-être parce que a une distraction par exemple. À part distraction zaté. Et puis moi je vois juste le pays na mon mboka. Parce que mboka nde fetia mutunyo sur la condition malamu. Moi je pense que naba mboka misusu tombi maman qui au mona ke social a battu ezala bien même si mutaboti 5 enfants na ye azo prendre soin na bango malamu. Même si mutaboti 2 azo pe soin na bango malamu. Ezape na batu mususu pe aboti 2 azo kozwa soin na bango te. Ezape na moko mususu pe aboti 7 8 azo soin na bango et dépendre na moyen ya mutu. C'est-à-dire quoi moyen wana moi je pense que les gouvernements pays ne fait pas ça population moyen wana yako pesa bana bazala na environnement ya malamu ngai ponanga kobota eza mabete même la Bible dit multipliez-vous donc muta bota wa ebike tang na bota na bota 10 na bota 20 na bota 30 na zonde soin na bango malamu yango wana ozomona que lelo okomona tam su riche par exemple ba trésor loi na ba Bazizi makukula baza bato bana mo ba moyen mais omona bango na mo 4 enfants mo 3 mona yo muto teka no evida on a bango 7 nous sommes au nyoko la bana mais de toute façon nous sommes les bantous na ba bantou marambo naissance indésirable des alarate to botaka na biso kaka pour na biso richesse na biso ezabana donc pour dire que nzambe na pesa rabiso ya omona même na loi na biso ya mboka ba pekisa avortement donc pour dire que pour bota eza nango bien maintenant ngo bote faut planning il faut yeba ko ko ça la planning na yo oyeba ke ceux qui na 5 enfants bon so ba classe ba ça la mais c'est plus les chômeurs onde ba bota mingi bato ba chômeur nde ba bota mingi parce que bana eloko ça la ta fandaka na ndako. So maman uti oteke vidale aebisa lele kakuna abeto paka ba police. Donc c'est quoi pour dire que asana loko sala te du matin au soir il est là il fait rien donc azaka na tango bota donc aka na tango bota donc tam mususu ya sa loko ezate yango na l'été faut azwa comment azwa ba chômeur en charge pour faire quoi ba pe ko ba son ba famille na bango neti biso to e ville tala moi neti ngala mta maboke Mtamaboke penza na sala nga théâtre na Mtamaboke je suis artiste na groupe ni je suis artiste ba poto ba yoka yo je suis artiste dans le groupe Sinarc il y a président Caleb biso sala so musala quand même toi na salaire na biso to bundara na onka bongo to leka et puis j'annonce aussi que bientôt je vais faire sortir un album où ils allaient l'homme de 33 ans mon album à moi musique chrétienne pesa kombo na ba poto ba yoka peut-être rose ou sponsor. Oui, je lance un mot. Moi, c'est le frère Géry. Géry Lewis Mboui. Je suis en train de réaliser un album qui a pour titre L'homme de 33 ans. L'homme de 33 ans, il faut l'album a pour titre Jésus. Parce que l'homme de 33 ans, c'est Jésus. Et on a l'homme de 33 ans pour nous repérer sa image de l'album. Donc voilà, nous avons fait bateau nyonso bakoki ko sponsoriser album bateau bakoki pe ko aider nga financièrement pour na si samsalango. Tu peux appeler si c'est possible, je peux donner un numéro 00243 99 99 58 087 00243 99 99 580 87. Merci beaucoup. Iyo Flori bale komoso oyo kit yeyo azoluka sponsor yo mto sponsor za batu papa yeyo aluka sponsor loba mo asuka conseil ni nzo pesa na ba oyo baliko bota bazana mbongo te bana bakomi ko tambo na balabala. Vraiment conseil ezaka que pardon na msala yambo na tiki ba mandefu boye ezaka cadre msala. Donc conseil nangeza boye maman papa ce qu'on a besoin ko bota mais sois soin ya bana to boyi to mona bana na balabala bakoma bashege parce que yo papa ozoko ko soin na bango te mieux vaut yo tambola no na couper tinda mwana na école tinda mwana na classe
zwa soin na ye soka senge mwana muke avait na besoin te obisa pas tant azana besoin olia lipa pesa ya azana besoin olia bodan ye mara mwana o y a pas l'argent lui il connaît pas ça tant yo benga ki na mukili il n'a pas voulu que yo ndo benga et comme yo benga prend soin na ye conseil zaka ke mama bota na ordre Nzambe c'est un Dieu d'ordre bota na ordre zwa soin ya bana tika bi bota eza mabe. Merci papa. Je ne sais pas natiro vous me côté tout na Kati Africa vraiment même inga pe sala ngale mo passe. Je vois toujours même ici parce que moi je suis un simple commerçant hein, je fais le trafic Brazzaville et Kinshasa. Je vois souvent ceux qui doivent traverser même boulevard aux homona bana bazo telema na voiture ko senga bambongo en cas de véhicule. Tout on est dans passe na biso. Au moins maman bango atemina sima atindi bana ke bokende ko senga mbongo. Yamba eza ngapo na ngana mona ngo nature moko ya Kinshasa. Ezaki nature mais comme une nature à Kinshasa parce que dans l'époque bana ba faisait ba salaki vraiment te. Bana ba faisait ba yende ko ya parce que nini passe rien côté trop na Kinshasa. Par rapport à quoi? Ba whisky. Papa meli whisky na ba vertige na okuta mama na ndako ba dérangement mama pe azokipe te kaka bongo osuka buma comme na zemba na mibale misatu musala malonga ezate. Ozomona bana wana ndozomona bazo se trouvera ba maladie ba kuluna bazo se trouvera na ba nzela ko senga ba mbo ba pagaille ce sont les donc ça que nous tozo conformer ba bandi moko boye biso moko. Donc ça dit tant ozobota mwana il faut osada concentrer na mwana ozobota na so se préparer nini pona yé na dingina sala nini pona yé mwana zoya faut na préparer compte na yé malgré ta compte ezate mettant obota faut moi encadrement moko ezala oboti moi mibale moi misat moi stop okomota la vie ndenge ezo kendele mais la vie elle est le ya Kinshasa yo ko obota tam subana 4 5 6 7 mais ozo sala te na bana wana boko suko na bangwapi oyoko ba senteke pas intel ba yango so mona ke donc tozo multiplier Kinshasa kaka biso moko na en désordre pour ni kulu na so tal pipa bano ba osala kulu na pipa retourne ba papa na bango baza ba bandona bango pipa bana kulu no zo mona so ba baza ba fa abandonné oyo ba yoko bima sika siko mais dans l'époque elle a quitté puisque ko na Kinshasa to kutia makamba kulu na te to yeba ka ba grand ba sase ba bolozi ba jango kutu ba kufa mais lelo aki assassinat et comme na Kinshasa lokola moi histoire à mapa quoi donc kaka bano biso moto zo bota encadrement malamu ezate nyo moni bana wa lelo ba komo se retrouver na ki banditisme ndezo mona bazo balukela biso moko ba para yango zo mo eloko na senga ke il faut en tout cas to bota moins pe na maîtrise quoi to bota pe na maîtrise pour ça la nga passe ndeti nga bonana mwana moko mibale ça va je suis quand même un commerçant na go supporter bon à l'école mais so na comme loge mibale misa to 4 5 ngai moko nazali komi lati ça va passer na nzoto. Donc, alors que nous sommes là, Congolais vraiment essayer un peu de doser. Batika peu petit quartier, ba whisky. Yango ne tina ba ba bota bane belé. Peut-être ni yango. Parce que en plus ba whisky wa mike tozo mela. Bon, il faut nga na mela. Ba comment ben yango zododo. Zododo, il faut nga pe na mela ngo mais na senti vraiment protection mais je n'aime pas ça. Et ça vraiment na senti vraiment que ba chair de poule les autres bouger nga non ça c'est pas normal. Yango na bido ni yango biloko so hotel pipa ba jeune mingo bazo botsa ba jeune fille ezaka ba jeune na quartier po ni bazododo tango mela ba yabike petit chéri na poko na melele ba o boy so ya ko mona na ko lobela ve ko zage je vois ça tout ngamo aussi na mega zododo na meka po na tseki temena meki na se sentir que non ça ne va pas heureusement que mutasala kité mais en tout cas conseil na ko pesa bo essayer un peu ko doser vraiment s'il vous plaît ba congolais s'il vous plaît, so ozana ndeko na bota ke belé conseiller misale zate activité malamu na Congo ezate s'il vous plaît. Bo essayer pe ko mpesa na ba conseil ba parents pour na ko yeba position ni tozo bote la bana. En tout cas na ngo posana loba tamuso ko bakisa loba mususu. Merci papa. OK, merci maman. Voilà, c'est normal na mboka na biso pourquoi parce que déjà nous avons un problème dans niveau mboka. Pauvreté et atteindre un niveau très exagéré dans Mboka. Ce qui fait que déjà Moutounio so azobalate mazui moi sinon nous ofele akevane nandaku. C'est-à-dire baliete. Déjà tellement que pauvreté les gars n'a pas so bala mais à baliete ake nandaku et puis mubali abimara troté et puis ou bien asali moi li gablo moko liboso ndaku kaka ou bien a obet sa basirage na liboso ndaku. C'est-à-dire à tout moment aza contact na madame. Moni. Oh un riche aza muto abimara ke na musala asisi musane na pokwa ake abeti mo tout à se détendre muke.
après zongi nanda ku ça dit aza vraiment n'entend mingi te ya kozana moi si en intimité déjà c'est que elo réseau justifier déjà que kobota babota mingi te et puis bango baza elo ko benga planification familiale ba yebi yango moni bazo ba riche bazo zombongo bazo calculer bano bazo ya na sima il faut pas léguer bango ba héritage et consort. Ça se réfléchit de la manière wana. Mais pauvre, azan a temps qu'on réfléchit sur construction et mboka te sur construction et banana été. Mais pauvre azan plus na temps ya qu'on réfléchir sur nengeni ni barolia, nengeni ni fona bima, nengeni ni fona luka, siko tawana nyonso pour à se à longola on a mutu na ye. Au moins na msusu ke le kisango tana mwasi na ye. Moni. Ça dit na moi na butu bazaka ka contact na mwasi. Donc à tout moment moi ça ozwaka azemi, ozomona. Et bango ba riche bazaso moi ça zemi. Baza un mécanisme nini bako utiliser à niveau hôpital, baza ba mbongo bako dépenser pour zemi ezo mater facilement. Ba contraceptif, ba kisi, ba ligature et consort. Mais pauvre déjà dans $50 que ça moi c'est ligature té. Aza déjà na $50 au somba kisi ba tia moi si pour la planification familiale té. Bon c'est qui fait que à tout moment que zemi kota moyen pe ba longola té pour ba pe na mbongo pe ko longola té. Donc baza obligé ka babuta. C'est ce qui se justifie. Est-ce que conseil ni opesa bango ba o ba ni ko bota na divacation? Bon, maman, à vrai dire, conseil topé ça bangoté. Conseil topé ça nous l'État. Ça veut dire que l'État, il faut avoir soin de la population, dans le sens il y a sensibilisation. Hein? La planification familiale. Aketa na ba milliers oyo, ba pauvre bazalaka mingi. Ko kene ko expliquer bango ndenge nini il faut pas planifier famille et puis ko faciliter bango ba moyens. Ba préservatif ezali pour nous faciliter bango basé inutilité et puis kisi mo bazo pesa quand yo kaki ezo pesa et pesa moi si 5 ans en repos hein ata bazana mobali na ye mais moyen zoaze mezate mais basi ba comment ko banga ngoti ba bi ba kisi wana et comment provoquer ba maladie belé ba kiste ba bloko ba miom ba bloko belé. Bon ce qui l'état, moi je pense que ce qui l'état a autorisé en haut c'est que l'état doit avoir précaution. Donc moi je ne trouve pas pourquoi ba banga hein plutôt utiliser en haut pour que planification familiale est très très important. Pauvre arobota parce que on a notion de planification familiale té azana musala té l'état il faut mutunyo son avis azara mutunyo il faut tangate pour musala il faut l'état organiser que ba tangate ba na catégorie misana on va sala on fait balinga ba capote ba pauvre en tout cas j'apprends mais ngapena ba pauvre balinga ba capote mais d'abord capote ngo oyebi capote musum to la ta capote moi ça zui kazemi pour nani pour la kisanga nonde ba la te la kangote. Ça c'est aussi un autre problème parce que biloko nyonso oyeli biso capote mais oyebi singande na sala raté na olata on a mondel na ngai siko so na lati ngo mabe moi ça zui au pe ça na une faute il faut expliquer batou capote ba sala ngo boy et puis il faut la régulier za la rambala mon côté il faut la régulier mais ba kenda kilo ba yebisa ba nyonso basi wana o ba bota papa maman na yebisa vérité to masquer makambote ba kilo ba kenda c'est vrai ba kenda na hôpital ni ba kenda na hôpital minene té ba kenda na hôpital à quartier. Dans l'hôpital quartier dans infirmière wana msu so tanga nete mais bazwa ke kaka na cadre ga moi na quartier ya kosunga biso ndeni ba la accès ba tonga ba nini sur les champs yemo kaza na notion de planification familiale te ako yebisaka mutu mama bo landisaka bana te oyebisi mutu bo landisaka bana te mo lakise ndeni ba landisaka bana te omoni problème oyebisi bo landisaka bana te c'est bien ako yebisaka ko landisaka bana te mais na landisaka bango te ndeni pour na la mo sina chaque jour c'est un problème. Il faut sensibilisation za na ba couche nyonso na ba hôpitaux ba expert ba kita ba hôpitaux et ba quartier ba kene ko sensibiliser batua na ba pesa bango ba formation hein pour que bango batua na ba de manière à ce que bango pe ba ça la transmission et message parce que message so que zate mutanto botane kaka abotane kaka. Merci papa. D'abord il y a liboso d'abord on manque de distraction hein. Comprenez que ceux aux pauvres aux olympiens na ba distraction belité. Je prends un exemple, il y a papa ou il y a ça la raté. Un papa fonctionnaire par exemple ou peut-être il y a une fonctionnaire seulement attend soit ça un mois impayé alors abimi azongi avant comprenez que ton abimi azongi avant azongi par exemple 12h ou 13h distraction zaté et surtout que va courant absolument comme on paye à moi keba papa vani nanda ku maman pas zawana azongi deuxième service voilà azongi deuxième service distraction moins d'abord c'est ça d'abord donc premier principe de ça la guerre dans tout pauvre mingi koleka ezali ba riche et puis ba riche de leur côté comprenez tant mutazana mbongo mingi souvent ils ont beaucoup d'occupations et c'est un peu difficile au mona ba distraction de caribélé peut-être papa ko matongo kozonga nera butu na pona nini tellement qu'il était dans le service et que il n'avait pas eu à faire
même tout au long temps Roson a cassé, même pour s'occuper plutôt de la maman, et que vous allez un peu difficile. Il y a un moment un petit peu riche, un peu moins. Il y a la première raison. Et bon, ce maman a un peu sabotané, c'est maman pas un peu sabotané. Moi, tu n'es pas chauffeur. C'est ça, il y a un ça la marathon, tout le monde attend un richissime, celui qui a beaucoup d'argent, mais au moins non, moi si n'ai pas bimana. Pourquoi? Tout simplement parce que papa a trop occupé, maman va servir trop, il est allé faire toute une semaine alors qu'Atigi moi c'est nenda ko za malamu te. Yango no moni eza d'abord raison eza primordiale o eza vraiment qui est riche, babotara moins par rapport aussi à ba pauvre, surtout ça. Merci papa. Eza est question te que ba pauvre ba bota koleka ba riche. Il y a de riches au pays bazobota koleka ba pauvre, parce que na ba pauvre mususu pe avant neka ki aboti na ikaka ba mi balemi sato bazali. Les gens riches pe mususu mona boti 10. Pour ça ngana za na grande mère na ngamoko azana 12. Mais il y a des riches, ils ont des possibilités, autant que ça banne, donc il y a des bien, mais pauvreté. Mais maman, soit total à l'université, ça na bano il y a riches. Il y a des pauvres, autant que ça banne, tu au niveau université, moi la bimi licencié, bazali. Mais il y a des riches, musus ba ko autant que ça banne, soit total les vagabonds batoni na kata vie sont des enfants des riches. Soit total bien. C'est pas les enfants des pauvres, il y a des riches. Oh batondi ba vagabond ba minga au moins ba kota la ville en français na monoko après que dans année ba comme na lingala bazali conseil nini opesa na bato oyo bazo bota ba nebele bazo kokoboko la bangote. Bon soki muto boti ba nebele okoki koboko la te ezala ngo kaka d'abord oza bon ndenge biso obenga to bia za nyoka azokoka ko supporter mwana ya boti te parce que nyoka so aboti mwana na etali yo soko koli yo soko biki yo soko pe okufa yo ka ke c'est italiété mais dans ba parents mususu aboti mwana zokoka même pas ko ko s'organiser na mwana wana un petit rion zozwa na ngo un parent oko supporter na ngo mwana na yo ezaneti lelo tala na bima na sa moyi ba olandanga na baza ba incapable pour ça soki naza na ngote nanga so na sengi lelo lobby et faciliter nga na te quand même ata chasser puisque bana nga bazala bien na kotinda mwana nga na nzela te ke aya osenga pusanga pende naza na pauvre mobola tete biso bale na linga to benga mobola tete mais na ngote ne tu ba riche wana comment expliquer na kotinda mwana na nzela ya osenga wana esengeli na moboti te moboti ozala nango te zala responsable na eloko yo lukaki tant yo lukaki bana donc za na possibilité ya ko supporter bango na nyonso yo kozala nango même petit rien wana oyebi ke mwana nga ifalia ifalata ifatanga ba classe oyo ezaka te ke il faut que na ba classe oyo te ba classe oyo ya mesure pe ya biso ezali. Merci beaucoup. Merci. Na suka ya reportage na biso boyoki ndenge ba papa ba lobby na ba mama papa zoka ba responsabilité na yo ti yo zo bota bana mibale mitano ata 10 au sala raté au boti bana ebele ce qu'on a dans son bango en charge l'état ya lisusu ya zilo bana en charge au moins te ke simba te créer bokola bana tangisa bana po lobby bana ana ba rosunga yo eza malamu te yo mama obimi na nzela obatami ozotinda bana bakenda kosengaka bato bambongo eza malamu te lelo osengi le bosengi ata osengi mbongo wana okokoluka tosa ata commerce oteka ata makala mama kaka bolinga komela ba whisky ba soupe na tolo donc bamasanga makasi eza malamu te papa yo pe controlaka na muke oyo ozozwa controlaka nyoso kaka yo fele eza malamu te na pesi merci et pas Patrick Nsala mutu azuba image o merci de Gidi Bisengo yende mutu okoche biso na bosanité Flori Bale Komboso yo za grand frère propre na bosanité place Sainte-Thérèse na tapis rouge na Allemagne et pas Jean-Claude Singi poani love Luciana te na pesi bino nyonso mbote to mona ni balasima merci.